chômage ekomisaka mutu ya lokoso bilobaloba. Chômage ekomisaka mutu ya lokoso bilobaloba. Naza na chômage politique. Oyebele na fonction nini ye pas échoué po bayaki pe po babongisa te ye moko mutu aloba ba vidéo ezali. Donc c'est qu'a confirmé à solo que président Kabila yaki nga pe na yaki na lia. Donc président zo dépendre te na maloba ya batu na ye. Bango te mutu bazo kamba ye. Yenda zo kamba ba. Tout le monde a que bolingo entre bango baleza makasi. Donc le kola bolingo entre bango baleza makasi, to landa te bato baza na CC bazo tya ndungu otolobi ezape ko Zakari soki batu bazalaki conscient batu lokola ba Zakari bakokai ko joa lisu maloba te boye comme Amicia lokola leader d'opinion moko boye. Artiste Koffi Olomide abetaka danseuse na ye mwa coup de pied na aéroport na Kenya. Alataka yango makasi que droit de la femme tout ça là oyo bamemaka Koffi Olomide tina niveau ya makala. Quand Moussousou Koluka et combattre et créer échec ya Kanwana. Quand Oyo Moussousou pe Koluka et couper sa mabe ya mabe, or bango na ba statut na bango, bazali batumoko, bakoki kozala protéger en façon nyonso. Avion mobimeko ko yo ju bango pena libota na bango bakei exil na mboka Moussousou. To ba garder bango na ambassade moko, mais ngana yo. Soki mobule koti na mboka. Mais sauf mobule koti. Mais malgré ba difficulté nyonso batu ba luka ki élection ezalate. Président le roi azali na volonté wana atiaki makoki nyonso badotaki seni na o nyonso ezalaki nango bozenga po élection salam. Donc volonté bazolobela yango wana amemi kofiti na makala siko lelo eza pe na artiste mususu asambwisi la femme kutu koleka bomonaki ba vidéo circulé nini Zacle ye défenseur ya basi akoti makambo wana te eloko ya moni ezali kokeli bande ko balandi mbote na bino boyi malamu na kati ya émission na bino bayendo bola muka lelo tozali na kati ya mokili kasi mokili mwango otondi na mikakatano ya ebele penza kasi na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo tozomi tuna mokolo na mokolo est-ce que makambo tozali kosala tozali koyeba yango tozali koyeba te makambo tozali kosala est-ce que ya solo tozo sala ngo lokola batu to lokola batu te utala moko ya émission oyo la musaka makanisi na bino tango nyonso ile kuna bileko tango na tango na makambo nyonso za lokolika na kata mboka na biso ndipo na mokolo mwa lelo tokosolola na makambo oyo etali makambo oyo ezali koleka na kata mboka na biso bitumba ya FCC na Kashi bandimaki kosangana mpona kotambusa mboka bandimaki kosangana mpona kokumba biso na bosomi. Est-ce que ya solo bosangani wana eza pena ya solo bosangani wana eza pena na tina? Est-ce que bosangani wana ekoumela pena ntango molai? Batata bamama ezali mituna tozali komituna kasi lelo tokozala biso moko te tozala na ndeko biso analyste monene na kati ya ba info en ligne oyo tobengi na nkombo ya Katangala bakozala elongo na biso po tomeka kokabola na bango to totuna bango mituna bazalaka ntango nyonso en ligne mpe kosola na bandeko nyonso oyo balandaka media en ligne soki ya solo bolingo wana ya FCC na Cash eza bolingo oyo koumela to mpe eza bolingo oyo ekokatana nsima ya mwa mikolo nde batata bamama tokoumela mpenza mingi te tokopesa mbote epai ya ndeko na biso Katangala. Mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na bandeko banso baza kolanda biso esika bazwangi na bandako na bango batondo mingi bandeko motuna ezali nano ya yango eske libala FCC na Cash libala wana eske eza libala oyo bino ozomona ete ezopromettre to mpe koumela batondo mingi libala wana koumela to koumela te eza kodépendre nanu na volonté ya bato oyo basalaki libala wana po libala wana eza eloko oyo bayaki baprésente biso yango eza li proposition te basalaki na biso bana mboka ke tolingi tosala libala toyaki omona kaka basi basali libala baye kolakisa biso tosali libala mpona intérêt na bino. Donc ezodépendre na volonté na bango po esika bayokanaki na oyo bayokana biso population toyebi yango te. Mais souwe na biso kozala libala wana eumela po bokabwani ya libala wana toza komona profit moko te oyo biso tokotire na kati ya kokabwana wana
lokola basi basalaki yango tomoni ke basi babalani vomi bacontinue totala mbuma nango parce que ntango basangani eza au nom ya peuple baza na posa biso tozala malamu et soki tozongi na baséparation oyo esalama na bakala mpo moto azoluka akabola bango bango basanganaki na makanisi na bango mais moto azolinga akabola bango toyebi yango nyonso eza communauté internationale nde eza na nsima mais bolobi libala na bokolingi wumbela lelo bozopesa tort na communauté internationale mais soki totali malamu na bapropos ya Jean-Marc Kabund pada président intérimaire ya parti IDPS awuti kotalisa ngo malamu ete bakoki koboma libala wana pe atalisi ke bamisusu bakokatisa pe na babwatu mbangu mpo bakende na ngambu ya Brazzaville tiko bino mo bozomo est-ce que maloba ya bongo pada na président ya parti politique moko songolo pakala oyo eza na kati ya alliance wana ya FCC cash azobimisa maloba ya bongo est-ce que mondimi mpenza ke maloba ya bongo ekoko garantir biso mpenza ke libala ya malongo ekozala mpenza yango tolobi to souhaité te bakoma na point wana ya séparation pona nini tolobi bongo parce que eza na ba main noire oyo eza na sima d'ailleurs bacha expression wana main noire oyo eza caché mais biso tobenga ba main blanche oyo eza na sima ya likambo wana eza munguna na biso oyo vrai munguna na biso ya communauté internationale parce que balingi te expérience oyo président Joseph Kabila aza na yango apesa yango epai ya mokitani na ye président Félix Tshisekedi po akoba po bango moko balobaka yango continuité de l'état asukaka te mais balingi te collaboration wana ezala po bango moko bayebi na makambo ebele oyo président Kabila asilaki déjà na kocoince bango bazolinga bazongisa biso lisusu na kati ya makambo wana nde na yango ekosenga na biso po totire leson malamu tozonga na passé ntango président Kasavubu na Mbuta Lumumba bakabwanaka peuple abénéficiaka na nini to eavansaka mboka na biso na nini ntango papa Tshisekedi le père akabwanaka na papa Mobutu batiki bamakanisi ya malamu nyonso bazalaka nango ya manifeste de lancele peuple abénéficiaka na nini na okanisa kuti na nsima nango ebota makambo mabeti bapillage ya lelo oyo soki président Félix Tshilombo akabwani na ancien président Joseph Kabila bokanisi biso population tokobénéficie na nini tokobénéficie na eloko te parce que kobota nano insécurité ya makasi quand mosusu ekoluka ecombattre ecréer échec ya camp wana quand oyo mosusu mpe ekoluka ekopesa mabe ya mabe or bango na bastatut na bango bazali bato moko bakoki kozala protégé na façon nyonso avion mobimeko koya ozwi bango mpona libota na bango bakei exil na mboka mosusu to bagarde bango na ambassade moko me nga na yo soki mobulu ekoti na mboka mais soki mobulu ekoti na mboka Jean-Marc Kabund bautapesa biso na déclaration balobi bato bakokima donc yango tolobi soki bato bakokima maloba oyo ndeko président oyo vice-président ya assemblée nationale bauti koloba wana président intérimaire ya IDPS yango nde tozo insister pena na maloba wana est-ce que maloba wana bozomona te eza maloba oyo eza ya représentement par rapport ya maloba oyo bango balobi bino besoin interpréter ngo ndenge ni pe bozomona ngo ndenge yango tolobi eza maloba ya bwanyaka pe tokosouhaite yango te donc vraie base vrai peuple oyo aza na mayele akotelemela babiloko ya bongo akosouhaite yango ezala te po bokabwani wana ekozala malamu te epuis tokotala bango te parce que na alliance wana tozomona bango moko papa mokonzi ya ekolo Félix Tshilombo Tshisekedi elongo na papa mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange bango mibale nde mokolo tokoyoka oyo bomoni teke papa na biso Kabunda alobaki lelo lobi na yango ntango mokonzi na ye azwi maloba alobi ndenge mosusu oyo ebalani na oyo alobi te donc tozotalela mitu wana mibale mpe tokosouhaite bakobaka na collaboration na bango bokomona ke bazocontredire toujours base oyo ya mabe base oyo eza mal orienté soki baluki basala eloko moko babimisaki bango mibale bazala koyokana te nsima mikolo omonaka bilili bakutanaki balie esika moko bameli esika moko yango nde il faut to encourager. Mais malgré le président Félix alakisi bolingo na ye envers président Kabila, président honoraire, mais toujours mon na ngambu ya président honoraire to na ngambu ya PPRD to moni bandeko ba telemi lisusu ba lobby
makambo penza ya malamu te ozo luka susu libala wane ko bongo susu ko zala na ninga ya malamu te misusu bazoke ni na niveau ya assemblée nationale ke ba kende na niveau ya luka moyen ko senga nanu na Jean-Marc Kabuni ba senga bolimbisi so ba sengi bolimbisi te ba na mona ba sanction oza institutionnel est-ce que ça malamu penza ya ko kende pena na kata libala ndi bozo ba libala wana ko bino bozo prôner pour libala wana est-ce que ba acte nyonso o ba ndeko ya PPRD parce que ti siko nde tozolo ba boye président Félix Alobi mais président honoraire to pe sénateur à vie Kabila Kabange ba lobi na noté ba PCP a vie na bango pété par rapport à Kamiso Zolika mais siko ba tunaye ya PPRD bazo l'accès déjà et lembo moko bote pe longi moko ya ko kabona est-ce que vous mona monte ke pe dans tous les deux quand il s'appelle la danger zalité pour il faut que yeba makambo ko dunia lobaki na bito bo bito monte pota mona nini na banda côté na ko banda pona ko soupela nesika bolobi ya ndeko dunia danger zalité pour toyebi batu wana malamu surtout président na biso ya kala tata Mokambi Kabila Kabange tokotatisa ete asa mutu ya plus ya maloba te asa mutu ya ba acte soki bolobi ke batu na ye bazoloba ngana ko considérer o batu ne bazoloba te po wana eza ba sentiment na bango eza sentiment ya mokonzi te po tomona batu na ye baleka baganga umela troisième mandat balakisi ba possibilité nyonso soki tolandaki batu wana ezalaki ke président ya kala atika nebonga mais lokola na ibango moko ba décidaki ke nakozala nebonga te nakotika yango batikaki yango donc président zo dépendre te na maloba ya batu na ye bango te mutu bazokamba ye yenda azokamba bango donc soki alobi to aloba te po aza mpe mutu akoloba mingi te mais bokomona ngo na ba acte bato wana bakoki koloba ndenge balingi soki volonté ya président ezalaki bokabwana ezala tongai tomonaka bango te na baentretien ya malamu oyo bazosala na ndeko na ye mokitani na ye papa na biso Tshilombo Tshisekedi Félix donc président aza na makanisi wana te po eza mbala liboso te bato na ye balobi na ndenge na bango président aza na makanisi ya malamu alingi koede Congo oyo aza wana azosunga ndeko na ye Félix Tshilombo donc mabe eza te par rapport à ndeko dunia toyoki na ba interprétation ke abongoli maloba to pe azo changer maloba to pe e ba koselaki makambo eza na ba réseaux sociaux siko na nyonso to wana eza interprétation ba to maloba lobaki na ebite so mino boyebi maloba o tam so eza pe grave maloba o ba bomoni esika oyo bato bazolinga ba créer mabe to zo sepela na ndeko moko te interprétation ekendaka kaka ya mabe comme si ndeko wana kozala azotala na direction ozali comme so atie ope attention te mokoloba tala azodongola ngai ndeko dunia na kolanda bango na bososoli oyo ya biso toyokaki ndeko dunia alobi soki lelo président Félix Tshilombo aza nebonga oyo azali ezali volonté ya seni te kasi ezali volonté ya papa mokonzi ya mboka ya kala Kabila Kabange biso tokolimbola na lolenge oyo na koyoka par volonté wana parce que résultat ya élection eza volonté ya mutu te eza volonté ya peuple ndenge avote eza volonté ni ya seni ni ya président Kabila mais volonté oyo balobeli wana eza ke soki président Kabila azalaki na posa élection esalama te elingaki mpe esalama te parce que bazalaki na baraison oyo bakoki kopesa mais malgré ba difficulté nyonso bato balukaki élection ezala te président lokola azalaki na volonté wana atiaki makoki nyonso badotaki seni na oyo nyonso ezalaki nango bozenga mpo élection esalama donc volonté oyo bazolobela yango wana ke président alingaki aloba ye nda ndimaki mpo bango moko baproche collaborateur na ye kobanda soki na numéro 1 ti soki na numéro nini bacollaborateur na ye nyonso balingaki te président longa balingaki kutu te dauphin azala donc président mutu azalaki na volonté wana ke élection esalama atika ebonga mais lokola ekwei na ngambu ya bato oyo baza na calcul mosusu bakoluka kointerpréter yango na lolenge mosusu mais eza makambo oyo na bandi esi eleki lokola na niveau ya basome na bango boyokani ezali wana eza makambo ya mike na se oyo ekoinfluence nango eloko moko te wana bino mpe bointerpréter selon bino eza selon nde makanisi na bino selon réalité parce que soki président Kabila alingaki te élection esalama na mboka oyo tolinga tozala na président sika te seni te mutu imposaki élection
tayana lobi tango yo solo balikambo esengeli oloba yango po esunga bato nyonso basosola mo malamu so ekomi ke mutu na mutu azo interprétation na ye pas makanisi na ye po akoka ko comprendre likambo c'est ekomi déjà na pasi to yango mo tozosenga pe na acteur politique bozolanda biso bosala makasi tango zolika liboso ya média oloba po permettre peuple à comprendre likambo ndenge moko c'est-à-dire que mutu asa ande interprétation na ye ozala malamu te po ekumba biso na kopanzana pe na kati ya liwa makasi nde tozokoba kana kata mandaka na biso tomoni ndeko Zakari bazalaki ya pepere de makasi bazalaki penza militant bazalaki baikuta okende na fimbo na niveau ya parlement ntango azwaki bokonzi kasi lelo likambo ya kokamwa toyebi te ndeko Zakari azalaka susu na bata IDPS to azalaka bata PPRD to bata PPRD te toyebi lisusu te mais ndeko Zakari akomi kosala campagne ya makasi na mikila poto contre bokonzi eza en place to pe contre ancien régime nayebi te ekongala kino kolandaka bainformation nyonso wana en ligne nini mpenza ndeko Zakari azoluka na kati ya kosala makambo nyonso oyosala na ya bacampagne partout na mikila poto azoleka azosala to mikolo kuta azala te azalaka na mikila poto est-ce que c'est un problème que vous avez maintenant mingi ndeko mopandisango biso tokoloba chômage ekomisaka moto ya lokoso bilobaloba chômage ekomisaka moto ya lokoso bilobaloba naza na chômage politique oyebeli na fonction nini ndeko Zakari soki bato bazalaki conscient bato lokola Zakari bakokai kozwaka lisumu aloba te boye comme Amitia lokola leader d'opinion moko boye aza na poto même bana ya poto wana soki bazalaki conscient balinga koprete oreille te na bapropos oyo ye azoloba na bango nani atie bana ebele ya poto na distraction mpo bainvestir te na polémique ya musique tozwi ba 98 99 2000 2001 polémique ya wera na jibe bato bazo changer lisusu meloko moko te musique ekobeta peu importe moko ekobeta bato bakose sensibiliser batiki bamboka na bango misu bakokima na misala bakende no bayamba artiste mokolo koya basala ba carnaval balatisa ba musicien basombela ba musicien bamituka lelo ebele base retrouver malheureux bazo regretter bazo luka ba attaquer mboka na bango mais nani amplifier ki ma musique wana nani amemi jeunesse ebele na distraction ezali toujours ndeko na biso wana bana mosusu bazwa te na baklasse po a 8 ans kotanga te akolala te ozela émission na air tardive donc bamakambo eza ebele tolongwe wana amoni moyen te aye kozonga awa na 2011 esika baki kotya na députation mais ntango bango baluki bazonga nano awa eza na badéclaration ndeko Zakari asala baimage na yango ezali alobi jamais Bemba kobongisa mboka Kabila kobongisa mboka te moto azolia na famille na ye nga mpe ndenge na ye nga naza businessman nga na timba nga naza yanke nga mpe na ye nalia mbongo na nga siko soka koloba ke président a échoué mais il pas participé à l'échec wana il n'est pas échoué pour bayaki puis pour pas bongisa te yé moko mutaloba ba vidéo ezali donc c'est qu'a confirmé à ce que le président Kabila a dit ngape na yaki na lia dans le bika bosolo alobi oyo yazali alobi état d'esprit na ye poso ke zalaki bongo ke ye azali na posa ya souci ya peuple alingaka sa no ba déclaration wana te wana ya liboso akota na parlement salani ti abimi na ndenge ba disqualifier na élection awa aza mutu oyo alukaka kosimba ba occasion moko boye mais ba occasion ezo sopa ye pe mingi tangu papa na biso fait Etienne Tshisekedi akufaki awa mbango azwi ba maloba pour calmer ça là bacha moya na yepe mu premier ministre et moto kopela bacha moya na premier ministre asalisa ba obsèque batikala ko tia Félix Tshisekedi premier ministre te moto pe tela na ngo pete mboka pe leka na ngo pe kimia zonga na ba image mboka pe leka na ngo kimia makambo ya balopa kan moto kendaka na kanisi période ministre bakonga awela ko loba lobebele parce que bazwa ki ba assurance ya ba pasteur
ke coupe roya mais ndenge topolela kuna na place tozonga na coupe tozonga na ebembe mutu moko akendaka na délégation akufaka mais bozwa bapropos toujours ya ndeko na biso wana azwi akei série makambo ya artiste Koffi Olomide abetaka danseuse na ye mwa coup de pied na aéroport na Kenya alataka yango makasi ke droit de la femme tout ça là oyo bamemaka Koffi Olomide tina niveau ya makala parce que ye mutu asimbaka dossier wana na maboko masimbaki yango te mpona droit de la femme parce que ye déjà na ndeko Koffi Olomide ebelaka te basaka deya na baconflit mais soki azalaki défenseur ya droit de la femme bana poto oyo akei kuna oyo akei abandi koloba buzoba mpona président Kabila par rapport or président Kabila asala ye babolamu azalaki na famille politique ya président Kabila mama Olive Lembe asala ye babolamu nyonso wana bosani toujours kozala ingra bozwi akei kuna mais bana poto combien de fois Koffi kuta betaka coup de pied basambwisi bana basi awa na baartiste kopublie bavideo na bango bolumu asaleli nanu droit wana de la femme te mpona alobela bango touti kozala na kaka ya suka po tokende mosika te mwana mwasi moko Gladys video etambolaki bakangelaki na ndako na mbanda na ye tosala mwana mbanda wana aza na Belgique makambo nyonso eyebani mpona nini alukaki te akota makambo wana asala poursuite kaka ya Koffi nde amonaka amemi Koffi tina makala sikoyo lelo eza mpe na artiste mosusu asambwisi la femme kutu koleka bomonaki bavideo ecircule ndenge nini Zacle ye défenseur ya basi akoti makambo wana te mais eloko ye amoni ezali kokende kofinga président Kabila à l'étranger non eza chômage ekomisi ye bilobela azoluka azwa kozela na silisa bilobela azalaka kaka bilobela azoluka aluka azwa mwa eloko epai ya président Félix Tshisekedi oyo pa kozwa te po amekaki awa ntango gouverneur akotaki Gentini biso tozawa biso bavrai kinois tokoencadre makambo biso moko tozala wana akanisaki ke soit bakozwa ye na cabinet ya gouverneur soit bakotia ye ministre provincial azwi eloko te achange donc akotambola akozwa eloko te oyo bazwaki de 2011 à 2018 soki agérai malamu te etali ye aza na chaîne ya télévision bato bakotizela ye bato bachapa mbongo ba $1 ba $2 ba $10 ya peuple po azala na chaîne wana mais eza chaîne na ye privé eza chaîne ya peuple te kufela ndeko kende otika photo ke olekisa communiqué nécrologique oyoka ndenge bakotaxe voilà donc il faut comprendre mutu na genre na ye balandi tokoliki ya lelo ezali émission na biso ya analyse na kati ya bayindo bolamuka télévision ezali ngonga kasi mingi ya mingi ezali mpo na kodeveloppe na bino elongo tomadi tatangala bazalaki pole na biso kolandela makambo ezoleka entre FCC na CAJ oyo tozotayela mingi eza baautorité morale ya ba2 parti wana na ngambo ya FCC toza na président honoraire Kabila Kabange na ngambo ya CAJ tozotayela bongo président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango mibale tozotayela selon bango tokende te na makambo oyo bato mosusu bazoloba mpo accord oyo basignaki entre bango mibale biso na bino tozalaki te bango bazokontinue koyoka tomoni kutu président Félix asalaki kutu déclaration ya makasi envers ndeko na ye mpe asengaki susu merci mingi na ndenge azoluka kocollabore na ye mpe azosunga ye na kati ya mosala aza nango donc tozomona ke bolingo entre bango mibale eza makasi donc lokola bolingo entre bango mibale eza makasi tolanda te bato baza na CC bazotya nungunungu oyo tolobi eza mpe consigné eza mpe soutien ya communauté internationale oyo ezosala makasi ya koluka kopanza biso na état po tokomi tangala tobandi toni bino botondi mwa liloba ya suka oyo bozali na yango mpona mokolonga lelo po ete tokokabana na bandeko matondo mingi biso mpe tosepeli na ndenge boyambi biso na émission na bino eza émission ya malamu oyo bato bazwi matière malgré que biso tolingi plus makambo ya distraction wana nde omoni ezwi ampleur bato bakolanda makasi bato bakotala bato bakokommente mais oyo ezolobela réalité ya bomoto na biso komona bato bakokipe te bato bakosimba yango te tokolobaka na peuple congolais azala mayele asouete te
mokulu ezala a souhaité te séparation ezala ya président Kabila na président Félix Tshisekedi basepela kozala na bango elongo wana eza déjà sécurité monene mpona biso bato basouhaitaki mabe makasi bato basouhaitaki makile kotanga bozonga na bavideo ya 2018 bato bazali koprédire kaka apocalypse seule religion africaine fumunkusu lesongi ya nzila moto abandaki kolobake mboka oyo kimia kozala makile kotanga te mpe tomoni yango ke makambo nyonso élection elekaki na kimia passation de pouvoir esalami oyo eza mbala liboso na mboka na biso esalama président na ex-président bavandi ensemble toluka matata ekota te me totala ndenge nini tokoevolue na mboka na biso na suki wana matondo mingi bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso kasi mpona mokolo malobi na kati ya analyse ya bayindo bolamuka tokolela bino makambo etali relation ya l'état na église catholique makambo nyonso oyo cardinal Ambongo abimisi eske mpenza eza mpona kosunga mboka to mpe eza mpona kopesa susu moto na kati ya mboka na biso nde bandeko balandi tobandi tokutani na manaka oyo ezali